Donc vérité la biso bana kini ya ngwana. Donc Tchatcho eza nango ya grand mopa oti. Ngana bino toyoki yango awa. Moi je te dis que je suis le concepteur rythmique qui a Tchatcho. Voilà, même lui-même le sait. Je reprends, la chanson c'est Tchatcho du sorcier, qui portait un autre titre avant mon intervention. Ah bon? Vérité n'est la vraie vérité n'est yango toyoki siko yango na minute toyoki ngana yo. Moni makambo yo vérité na mboka na biso ne koma lokwa lisasi. Ko basenga boni bis parce que nati lokole ndenge bazo finga yebo ngaza pe père de famille. Donc bana pe ba ko sepela ka te ba mona papa ba finga yebo ntaso ko ba ke papa tika musala ngome musala o izolesa bana ne yango wana. O de ko kuta ke Tchatcho boye o nini boye bango ba lo bango vérité. Bati ko condamner nati lokole uti ba na source. Monde entier. Bana Congo démocratique, bana Congo Brazzaville, bana Angola, bana Panama, Gires Kamanda, biso nyonso to s'abonner na Congo Winner. Elengeza na émission moko ya Congo Winner. Ya Sarah Kabund. Suka mwasi ya mwindu koleka ngolo. Vous comprenez? Biso nyonso to s'abonner kaka na Congo Winner ya Sarah Kabund avec le chroniqueur le plus suspect Taille S. Adida Lumumba mutu akala na makambo sika okoyoka bino moko Congo Winner elengi toujours nyekese. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mbote bonjour partout là vous êtes vos yeux bakou ya kolanda émission na bino kande tolobaka na Congo Winner télévision o ezo minde kona bino nde ka tolobaka Adida Lumumba l'homme à la taille S nazawana toujours pour na kosa la bino musala balobi l'actualité n'oblige tant toujours mona makambo ezo yaka toujours na Congo c'est que photo le belaka tout le temps na epsaka bino biso toza bana misala na bino to continuera toujours kosa ila ka bino misala na bino ndenge bozo senga ka biso toujours na Congo Winner télévision mabeka ke yeso azonga te po yeso azonga ki asilisa ki nyonso pona biso masumu na biso nyonso yeso azwaki. Là je salue balobi mama Sarah Kabund balobi mwasa leki ngolo na mwindu likolo na ngoyo moko foye banini okobakisa balobi pourquoi pas balobi Costa Mayasa je te salue bambote na yo place aux alliés. J'espère que vous avez scotché branché toujours na Congo Winner télévision. Pourquoi pas balobi Ninel Okemba, pourquoi pas balobi Priska Okemba, sans oublier balobi Irsil Nimi. Donc famille na mobimba bambote na bino partout bozuli bakuya kolanda Congo Winner télévision. Yango nga na senga kabino ka toujours beau s'abonner massivement na chaîne na bino o biso tokozalaka na ngoka ka souci ezalika beau s'abonner ka moi ba commentaire et ça la ka moi bien moi ceux qui bo liker pe que ça la moi bien toujours nde toyeb sa kabino l'actualité n'oblige le l'autre beta moi ma solo ebele nazongisi isusu moko ya ba artiste baza ya minene na kati ya Congo misien moko ya Karmapa o ba bengi na kombo ya Live Machuda de l'autre robetani moi masolo ebele avant to bandana ye boyebi likambo eningisaki Congo mobimba biso nyonso toyebi yango balobi Nati Lokole tomoni bakisi njora baleki tomoni banani baleki bafingi Nati Lokole comme il faut. Et tant que journaliste professionnel Nati Lokole abi akotika bongote il faut alandelango tina sox Nati Lokole koti na profondeur abimiseli biso ba vérité mususu bokoyo kango toujours na ba voice. J'espère que bolandi on a ba réseaux sociaux bolandi on a ba chaîne songolo pakala mais peut-être na ba abonné na biso ya Congo Winner moi ya kolekisa ba image wana ezate mais ngana bino toyo kaka son toyeba nini Nati Lokole lobby. Est-ce que Nati Lokole eza montage to asali ba jeune na yeto a vérifier penda makambo wana ya solo to ya solo te. Il paraît que balobi que Tchatcho ezali ya nani ya Koffi Olomide te. Ezali style ya Koffi Olomide te. Koffi Olomide ye ayeki déjà kutaki yango. Koffi Olomide déjà kutaki yango eza ya Koffi Olomide te. Donc tozo yeba te tozo potana to tozo potana te. Tomonaki lisusu nanya alobaki ni nyawa. Waze kwa leka ki alobaki eza ya Tchatcho. Est-ce que waze kwa pa yebaki to waze kwa pa yebaki te. Ngana bino toyebi te ni tokoloba mission na biso nde aza na plateau ayende mutako confirmer biso Machuda oyebisa biso si réellement pendeza ya solo to pe ya solo te. Pour la confirmation et pas ya nani et pas Nati Lokole aluki ba sala style ya Tchatcho alobi que Tchatcho si ezala nango
Tchatcho te ezala nango ebeta nango Kofi aye kaka asali mwa eloko moko bo abakisi mwa mayele na ye moko wana parce que balobi à l'époque Kofi Olomide azalaki moko oya ba musicien ya mayele o atangi classe normale par rapport ya ba musicien misusu. Donc Kofi tellement de style ya nebetaki ye abakisi kaka mayele na ye likolo ya style ya Tchatcho. Mais o biso toyoki Rigo Star balobi style wana ezaki ya Rigo Star. Rigo Star mta beta déjà Tchatcho liboso. Ba ko biso Jean Bosco mwenda nde mutu bango nde baza ba kolo Tchatcho. Donc au final c'est tellement mayele les cas qui a bimi zango bimi loko ya ngana bino to vérifier si réellement na époque on a besoin de la quitter. Maintenant ce que tu vérifier si réellement est-ce que ça ya Kofi to ça ya Kofi te ba bi bo s'abonner parce que vérité moko e bima na Congo winner nan boyoka yango te. Est-ce que guerre wana ya nati lokolo na Kofi que si la to si la te et que si la to que si la te. Total les sous na ngambu ya héritier Watanabe na Fabregas maestro tozo yebate nini bazo welela est-ce que bazo welela kaka ba système na bango musique to bazaka déjà na rankine na bango bandakala tolandi miel de son lobi que héritier na Fabregas bazo welela nde danseuse o azalaki epa ya Fabregas Yamado siko toyeba te héritier abandaki kobima na Yamado to Fabregas mpe abandaki kobima na Yamado nyonso tozoyebela yango awa soki tokende na ngambu ya baartiste comédien pourquoi baartiste comédien bazosila na kati ya mboka na biso je m'excuse République démocratique du Congo pourquoi bazosila entre bango na bango bazobomana to ezaki ba poison o bango bazozwa ezozala libanda tolandaki Anse Luzolo alobi ke aucun artiste moko akufi na poison bazo kufaka na ba maladie na bango bazo koselaka poison Mama Kalunga ye wana esusu aza na poison Mama Kalunga joli toyebite est-ce que Mama Kalunga en réalité il paraît na préciser te maintenant il paraît que Mama Kalunga aza na poison donc il faut de vérifier pour te sa confirmation. Est-ce que balobi encore pour na buzz to balobi pena que Mama Kalunga aza na poison nyonso na toyeba toyamba pe ba artiste ya minene ba artiste comédien ba ko expliquer biso pourquoi ba artiste comédien ba kufaka na poison nazanga moko te na plateau na ngai to so la mo muke na mission na binoka nde bolingaka live machuda to betani mo masolo ebele mais avant to kota to banda no pena na masolo pena ya Tchatcho est-ce que eza ya solo te eza ya solo te Montréal so ko fungana na artiste na ngai Machuda bonjour. Bonjour Adida Lumumba, taille S toujours. Tozongi suna sika on katolobaki. Donc ce qui n'a yambio c'est que batunde ba epsinga Adida Lumumba, mais on c'est l'absolu Machuda zo lobandet zo linga kolobate, azo banga ayebi ba vérité, azo lingate yebisa biso pour eloni ne sala po o linga koloba ba vérité te na Congo Winner Télévision. Non, moni vérité za lisa cité hein. Vérité za lisa cité donc vérité so ke bimi ezonga raté hein. Donc batunde ba koma ko vérifier so da ya solo. Donc il y a une vérité. Donc si vous réclamez que na Congo Winner na zonga donc vraiment da pas mater parce que na lobe makambo ezaki normal. Ba moi pété muto penenga besoka zongi susu ko banga te ko loba suka vérité pour ba vérité za ebele mais ba twaninga ko bomba ngo mingi lelo pe ande to ko lobango po makambo pe na mone e vanda pe na kimia quoi. E vanda kimia. Ouais, ça va bien. Merci avant de développer na Machuda na osepela Toyoka vérité ya Tchatcho après Machuda ko défendre par rapport il y a une émission de Konabiso doyen Abiso Nati Lokole o asalaki ngana bino tokutani après ceci. Tu viens après le rythme. C'est ça Kofi. Vous comprenez? On dit ici, Ayata le lendemain, hein? Le Tchatcho. Vous comprenez? Il n'y a pas de calcul, il n'y a que tous le composé. Non. Moi, je te dis que je suis le concepteur rythmique qui a Tchatcho. Même lui-même le sait. Je reprends. La chanson, c'est Tchatcho du sorcier, qui portait un autre titre avant mon intervention. Ah bon? Mais bien sûr, ma titre tout change. Ma titre, tu peux ça, ma titre, mon colo. Ok, dans l'imprimerie. Studio, oui. Oui, c'est l'imprimeur. Ah non, c'est ce jour-là. Non, il ne sait pas. Bref. Non, au moins, il a une émission, il a côté de l'Onzembo, Nzembo a confié Moko, où il a banni la rumba, à côté de la Tchatcho, et puis à côté de la Seben. Vous faites croire que entre nous, ici, il y a quelqu'un
qui a inséré une nouvelle note. Non, le Betaka, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nayoka, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Cha, et ça va. Mais c'est quoi, quand on a découvert le rythme, on a pas Mwenda, il y a un blanc, Azo Betango. Oh, solfège, il y a Mwenda déjà. Mwenda existait de quelle année si c'est pas trop vous demander. Attends, ça c'est des chansons de 1952. Ah, je rigole. Il y a solo. Oui. Ah, voilà. C'est 1952. Mwenda n'a pas été connu. Il ne venait pas à Kinshasa, ses intérêts étaient à l'automne en Afrique du Sud et on lui faisait sa promotion en Afrique de l'Est. Ouais. Mais comment empêché d'être invité à la Maison Blanche, je ne sais pas combien de fois. Mais la guitare de Mwenda menace au Kofi Kangamana, on sait partout dans ton canal, non? Mais bien sûr, c'est ça. Moi, je joue dans mon style, il y a des appels de Bosco Mwenda, je crois que, lui aussi, par mon interface, il est tributaire de ça. Il ne faut pas, tout le monde n'a pas inventé la roue, quand même. Tout à fait. Non, c'est-à-dire que la fatigue, voilà, incapable de décrire les animes. Ce qui est à lui, ce sont ses chansons, peut-être. Mais qu'est-ce qui est à lui, réellement? Parce qu'il va battre une Tobetaka. C'est parti à Molenga, qui était le précurseur, a battu dans la musique Nabiso. Et la percussion, tous les percussionnistes, moi je ne vois pas. L'invention arrive à quel niveau? Au niveau de la guitare, au niveau des percussions, au niveau de la batterie, au niveau des harmonies vocales, où est l'innovation? Non, peut-être que Bazolo Belangona, tellement qu'il a tellement exécuté en autre, on a tendance à croire que non, bon. Parce qu'on peut bien les détails. Comment? Vous appelez ça comme les détents, la rythmique, c'est détents. Quoi, on appelle ça en harmonie, on appelle ça l'anatole. C'est une série d'accords qui est ritournelle. Avec en gros anatole ou cadence. Oui. Dans l'école, il y a musique de la mais chacun donne son petit nom, quoi. Je ne sais pas. Ah, merci mon Kouboua, merci, on apprend toujours. Non, il faut que tu sortes de ce débat-là, franchement, il faut que tu sortes de ce débat. Mais les gens n'aiment pas apprendre. Ça n'a qu'à démontrer, scientifiquement, ce n'est pas démontrable. Cet artiste-là existe, il a un nom dans notre pays, il a composé beaucoup de titres, mais sauf que le côté invention, attention, il a ses mérites, mais scientifiquement, est-ce qu'on peut nous démontrer c'est quoi? C'est quoi l'innovation? Non, rythme, na combo. Bon, la identité de la rumba, c'est notre façon d'être. Mais Tchatcho, malgré Kofi Mouawanganaki qui est rumba, Tchatcho est allé rumba, mais Kofi a dit moi ingrédient Mokoboui. Alors, le rythme existait déjà. Kofi, tout le bagage à moderniser, à baptiser. Et là, le Gogo le va bon. Parce que l'élo, ce que tu le dis que, Kolo Soukou Saïnan, mais l'élo va le baga, on lisse ma béna Kandabo. Kolo Domolonan, et la Kofi, or, Basala qui a un batiki, qu'est-ce que vous dites? Au pérennisant. Donc, Kofi a baptisé. Alors, il a madame sur ça la est-ce que Combo n'est pas combat Kofi? Non. C'est ça, je que avant Kofi a baptisé musique Tchatcho et l'Obama. Alors Tchatcho et l'Obama, lycée, alors Tchatcho est récemment chez Kedon, l'endroit où on a Mouka, à Ganga Tchatcho. Et je précise encore dans ce soir que Tchatcho, ça vient du Tcha-Tcha-Tcha. Et ça diminutif, il y a Tcha-Tcha-Tcha. Alors, sans Kofi Ali qu'on s'approprie le rythme wana Tchatcho, parce qu'à chaque mois ingrédient, même à ta guitare on a Tchatcho, et c'est bêtement. Même Michelino, c'est bêtement.
Nani? Miselino? Mafatiko. Lela longo, lela Mafatiko. Mais vous avez mis composé dans la 4 fixé Mafatiko. Avant qu'il y ait en Afrique, avant qu'il y ait la Olympia, l'Afrique, il y a la Magiza. Oh, tu vois. Dans le élément. Mafatiko. Le cas ça bête. Oh, Baksinga sous mon souci. Mais la question qui fait chez Dani, c'est l'action de quoi? Donc, quelle différence avec l'histoire qui a TV, la radio, mais quel rapprochement entre Azan et la radio et la TV? Et ça va, on a une salle de mission, on va nous l'anda, on salle de missionnette, les contraires, vous n'aurez jamais. Bien, j'espère que tu as un bino, bomoni bayana style à Chacho. Mais au bisonyo stoy bayka ke Chacho. Mutayana style wana eza Koffi Olomide. Biso to linga to lo ba photos na ba preuve. To boyi ke il balobaki te to lingi biloko wana te. Machuda to utikola na ngana yo oyoki bakolo Chacho makambalobi ke en réalité Chacho eza ya Koffi te. Koffi ndeye moko quadra man ayaki akutaki ngonne abakisi mo ba ingrédients moko boye tellement yé déjà zaki mutaba show a comme ça ngo ya ye et tant qu'il artiste na auto utiko yoka bakolo balobi koko bakisani na makambo nga na kolobaka boye vraiment na opesa na ve na nga arma makima mbote place azali moni makambo yo vérité na mboka na biso ne koma lokwa lisasi to banga ka vérité makasi dona ebike makambo toyoki oyo nga kuna yoki ba ve mavatiko susu lelo susu na yoki ngo su ebike impressionné nga na niveau ma santé na yoka ba komona kala que vieux Mavatiko mon grand guitariste a obéta danger. Voilà qu'on a zaku douté. Na zaku douté. Maintenant na yoka komata na botami na pesi mo ba 10 ans na komoka komo avec Mavatiko. Maintenant na yoki on se bimi sur le donc vérité n'est la vraie vérité n'est on toyoki siko yango na minute to kinga na yo. Ke Chacho eza ya grand mopa ote. Chacho eza ba doasi ba sala ki on ba very go star ba leka ba vieux Mavatiko ba leka wana. Donc on moi que eza musique moko donc c'est zalaki déjà. Tout ni ma vérité moko. Tout boya la vérité pour lobby na biso to ebité. Lobby na so to ebi angote, ngana yo kisiko vérité ke Chacho za ko fité donc. Na kondima po avion na bazaki série na ngate. Nga pena na ndima ngeze oui. Donc ti ba lobby bongo na confirmer mala moko de to betela ka se monyango le karma na lobelo mo abige rumba ezalaki déjà. Ba on se zana ka ba komo ba opesa ki Chacho, ki rumba, ki nini boy. Zaye ba komo donc ngana ndimi siko le roi donc ngaza mutu mo alobelo so vérité. Quand on parle de la vérité, mususu, tant que tu as mon agréable, tu as ma béo sonné, mais azolo baba vérité mon boy, le logo et qu'on réveille batu, bae bapenake, musique na biso et outi pas batu boy, batu bae ko imitango, batu bae ko baba combo boy, batu, donc yangwana, vous comprenez? Il faut tout en la vérité. Na remercier Verigo ça, na remercier ba viana tout nenge ba fungoli biso mémoire. Au moins kuna journaliste ko tout donc nati le kola gangi. Ko bakisa linga sous please. Vous comprenez? Donc pour y pas à quitter l'histoire, on a moni pena que ba kotinga sous moi makambu. Donc émission comme sous gaillard. Donc nengo o sa émission alida. Moi ne sa émission oh. Donc il y a une découverte nem de la makambu. Mais il faut pas découvrir makambu. Nengo yo luka pena boy. Ya ngone ma solo ne émission faisalaka. Et ate ko zuka mutu mo tient na plateau boy comme le baka n'importe quoi a ebina histoire de musique. Yo butu pena na source. Aussi bato na source, c'est information na source. Oye suko ndepo opposer ngande ba question ngai personne na moi mukia ko bimisa na bimisa. Donc vérité la biso bana kini ya ngwana. Donc Chacho eza nango ya grand mopa ote. Ngana bino to yoki yango awa. Et pour nga pena information na tiango na mutu na ngake Chacho eza ya grand mopa ote. Donc yepa yiko kuta donc tout comme ngane na obeta na karama pa ba kirumba. Lobi karama za tenga ke bimako kirumba ngam na sa yake on me papa. Tout za rappel ba tumo tout za rappel sincère na makamuto osa na mokili. Ce que tu penses na biso natilo colère raison parce que aboya kanga lo bainde pena que Koffi ayiba Chacho ko yiba. Donc tu penses natilo colère raison mais ngaku na ba ku bo pese ou mais azana raison. Azana raison parce que ya ke na source azu bena na source abimisi yango. Do bato oyo ba oloba wana ba bato Koffi aki kokuta na musique déjà. Ba fait Mavatiko ba bato Koffi akutaka déjà que ba fait na ba betaka. Donc yepe ayeka ka cheka litoi namo ba texte akotika na kata donc ngana ba kazo ba texte na kotika kata musique a Chacho wana Koffi ba kisa eloko te na Chacho eloko te azu na ba texte na ye akotisa na kata musique wana ya bato aussi ba sala ki yango déjà eza na ngoya yete donc tondi mango pena ke eza yete ata grand pa on nga mona biso to lo ba boye
ye moko aza conscient que musique wana ayaki kokuta yango nde biso toyeki kokuta lelo ke bakirumba ezosalama déjà donc toyeki kokuta yango donc tondima vérité donc chachu eza ya kofi te na baye nyonso soki okobakisa nini na baye nyonso tomoni ke internet ekomi kaka motu nyonso aoleka azofinga na ti lokole ozwi baporte parole bakisi nzora bazoleka bazofinga na ti lokolo etant ke artiste responsable okoki oloba nini est ce que bakisi nzora na bango nyonso ifo balekaka nde bafingaki ye basenga bolimbisi mpo bavérité bimi ebele soko bakoboya bakomonaka tv ta mosu eza mpasi mpo na bango bakenda ta na kuzu mpo basenga bolimbisi parce que na ti lokole ndenge bazofinga ye bongo aza mpe père de famille ana mwasi na ye aza na bana na ye donc bana mpe bakosepelaka te bamonaka papa bakofinga ye bongo ntango soki bakobaki papa tika mosala yango mais mosala oyo ezolesa bana na ye yango wana donc na ti lokole na kisi nzora na baoyo nyonso bafingi wana histoire yango oyo bato oyo bakobeta bamasolo oyo baza bato oyo tomonaki bango te toyokaki ka basango na bango mais soki bazoloba vérité oyo bango basalaki na mokili oyo toyaki kokutake chacho boye oyo nini boye bango bakoloba bango vérité batika kokondane na ti lokole awuti baye na source aboyaki nde bafingi kaka wazari boye akendaki baye na source azwi yango abimisi yango atofingi ye mais yango ezoloba bapreve eza wana ezoloba bapreve ezoloba yango bakende na kuzu basenga ye parado mpo na tv na moi ntango mosusu bamonaka ntango mosusu patron apesa bango mbongo bafinga akokondane bango bakende na kuzu baba na ti lokole olobi ya solo tondimi yo merci boyoki machuda lobi ki aboleka bosenga na ti lokole bolimbisi joyeux anniversaire à toi balobi Aurélie Vango mwana mwasi mbiji donc moya koloba eza te joyeux anniversaire na yo place ozali babi tofetele wapi hein Aurélie Vango tokofete wapi donc bonne chose de toi donc place ozali maintenant tokoti na makambo na biso nde tolobai kaka toza na mwa basujet bele oyo tokopartage nga na yo et tant qu'artiste ekotala lelo Fabrigas bamisia baokima ye Fabrigas aza penda te na bolingo na bamisia mosusu Fabrigas lelo bakomi suko bebana na hérité Watanabe est-ce qu'en réalité bazowela nini parce que tomoni miel de son quand nene ko na début miel de son lobi ke hérité na Watanabe na nani hérité Watanabe na Fabrigas bazowelela mwasi ngo nani Yamado et ça la bino nini ko entre bino na bino bamisia bo potana bo ngai esalanga mpasi mingi mpo nayebi ke Fabrigas aza marié oui Fabrigas aza marié héritier mpe aza na mwasi na ye bapropos wana bango balingaka basalaka wana soki eza babase na bango balingaka basala entuka bozala mikolo monde entier ezotala bino ezoyebaka héritier abetaka ndule boye Fabrigas abetaka boye donc ntango bozwi mosali na bino moko boye bokomisi ye lokola bilanga na bino oyo abimi na ye oyo kuna abimi na ye sikoyo basi na bino ya ndako bamama ya palin oyo babotiala na bandako bolasi baalliance wana sikoyo ezoloba nini mpo na bino mo bato bosala makambo wana eza soni donc ndule elongwe nango ndule ekomi nango bafilme pornographique toloba yango sikoyo bongo parce que kodevoile bato boye kobimisa bato boye donc eza so ntina te bazala mikolo ntango bazowela danseuse aza lokola donc toloba nini danseuse azalaki kaka lokola fleur akoya na orchestre oyo abimi akeki na orchestre oyo abimi mais nga na kokama ti babake bawela penake Yamado mwasi na bango mibale me bamama ya palin bokoboma bamabala na bino mpo na kaka danseuse eza na sens te miel alobaki yango vérité abiki bazowela ye wi mpo miel mpe na se amonaki yango ke bawelelaka oyo donc se akuta na bitumba wana donc eza makambo ya vérité donc ntango miel alobi bongo seka amonaki yango aza na bapreuve na ye bokanga ye ti zo comprendre baministère ne faut tokontrolaka obali mwana bato te ozosala bamakambo na yo na ndenge na yo osala yango na kuzu tika mwana bato aza mpe libre na bandenge na ye bakokangaka bango te bakomisa yango lokola ya bango te bazala libre soko olingi obala ye mama otia na pale ekozala donc kitoko makasi ke omonaka mwana bato bosali bakoma mwana bato bozobimise ndumba mobali wako olinga bala ye te osako bala ye te est-ce que ezalaka obligatoire soki peut-être osala orchestre na yo ozwi badanseuse il faut ka leader abimaka na badanseuse nga kuna kamwaka parce que basi ebele bayaka wana baya na se wana bavandela biso na se wana bazala bambongo kutu koleka badanseuse wana ekoma nde cope na bino machuda eza cope na biso bango nde basala bacope bato basalaka yango mpongo na koanvie danseuse na nini nga na ye tozwa kaka kwanga moko moto akopesa so mbongo lider wana moto akopesa so mbongo sikoyo tokozala ne kaka mwasi na mobali tozala ne mwasi na mobali ya makambo nini mpo tokabola ba 25 wana toza nango ya na sens te bapesa basi na bango ya palais honneur oyo eza biloko mo ya sali te comprendre bopesa bamomi na bino ya palais honneur
oyo bosala wana yango te musique esengi nango bongo te tomonaki na biso batata tabula ebongo te tomonaki biso bavelu tumba bongo te donc oyo bino bosala oyo eza bamiziki mota mosusu oyo bobengango kilelo kwa ndenge na oloba kaka donc ekomi nango bongo so ozwi mwasi moko boye petit moko boye danseuse bengo mpe kaka kilelo eza nango façon bokumbela miziki yango. Merci, j'espère que tu as na Machuda on a analyse selon Machuda ndenga lobi. Donc eza bien été hérité na watanable bino nde botombo la bendele toujours na lobango biso toza fier toza fierté na bino parce que bino nde mutu bo sala po botombo la drapeau ya Congo. Maintenant entre vous deux bozo we la nine entre Fabricaz na hérité. Lelo bitumbo bino bozo bunda na kati ya Congo il fallait to bunda ngo ailleurs. Na ba Nigérien, ba Camerounais, donc presque ne tout le temps la pour tout tombe là bendele ya Congo. J'espère que vous comprenez au Machuda lobi moi na baksali sous likolo maloba Machuda ezate. Machuda eloko sous batu bazo boya yango ezo yindi samboka. Si le non a eu réponse dans côté. Na mekina ko sala ko vérifier. Dans tout cas réponse té. Est-ce que Ferrego là azalaki pendant la prison ya ndenga solo to Ferrego là asalika système na makambo na ndenga sala raka Vraiment en tout cas Adida Lumumba question dans makasi ya makasi mais na ko répondre nango po ngai pe na ya baye bangai baza na mikili baza partout na monde o balandela pe makama musique ya Congo. Vous comprenez? Donc tant qu'artiste ngai lif Machuda ne azaboye to mona moi système ele ka moi mikolo moko to leka ba ne moko boye car leader moi betaki danseuse na aéroport omoni leader on a ntanga kombo biso ana Congo wina to bomba grand mo pa betaki danseuse omoni film ne tambolaki image information eleki na monde entier vous comprenez sikoyo pour na faire nga na okamwa mingi grand artiste ya mboka oyo Congo champion d'Afrique nga na obenga vous comprenez? Meilleur chanteur d'Afrique abima qui ezaki Ferrego là. Bakangi Ferre ni ata journaliste moka monanité. Balobeli ngo pété même na monde. Même ata na mboka la biso na mona image te ko ndi ba ko za faire po. Papa ba chombe ko mate. Ba ko za image. Même ata mise na mo pété leka na TV ko te bakangi vie po na boye na mona yango. Ngai na mona yango te. Na sala pena ba enquête wana ndenge pena na basala kapo. Na me ko source pour salenga mawa grand chanteur mboka na biso Congo bakangi mais sans information ata image mo na TV de quitter te le remote de qui pour na nga na monege eza ba base faire oui faire bakanga giete faire bakanga giete omoni ba mususu to mona nga boye mais na butu eza manga mususu comme cerise ana na bonga mana mo memela ngana ko mo memela nga musika zana na bonga yebsanga na bimisa no ba secret mais oui ngai faire bakanga giete deux ans quand mususu asale ba base na ye ou bien ba maison ka to kota ka biso ngambe na micha na kati ba maison to kota ka esenga biso mo ba condition biso mo vana moi un mois vana moi 2 mois pour moi comme ma salité moko boye ba makambo to kutana na ngona ba makambo musique oyo bazwi longo cheka système à prison parce que ngana na ba ndeko ba sintu ba na kata ba France wana osakana te ba bwaka ba na ba disque na bango par là, autant un fiston mani sa grand garçon. Mozart, le fossé au garçon disparaît, n'a pas essayé de place par aller. Donc, tant que la joie de information habité, babi non, Moutouna va gagner été. Bino Wanda, on a une côte à Ghana, ma pèse à une condition, elle me souvient un mois à palais, au bimaraté, ou comme à salité, au soro la raté, de ma ramède qui est belé. N'a pas vu à Bendi Bilina bien. N'a pas l'autre fois. Ba miso abela ma boma na comprenait que na bi ate o ezaka système wana mais bana Congo boye bango pena ke to lo baka ba vérité to bomba vérité to moni mise munene loko affaire egola ko créer ba besti ako créer ngote parce que Afrique dasi ba corona ki ba PC da wana ke champion d'Afrique eza jeté ko za champion d'Afrique eza jeté do yo l'équipe ba chanter belé na Congo na koyemba et puis na Afrique na koyemba mais eza dasi ba tomboli oti okoluka base pour nani okoluka base pour nani si ba tombolo déjà okoluka no makamuso oluka te pour mouvoir ne musala siko lenda penna na musala wana ke o créer biso makamuke o faire akota ki prison o frère te papa la ngai bongo te to kitane siko musique ya Congo wala musique ya Congo to kita c'est kufa bobomango to bomango te bino bina Machuda to za pe clair bien que musique ya Congo pendeze sur na place ndenge zala na ndenga kala
wana pe na ko marché monté na ba pe oui tokita pona nini bakuluto ya biso ne bakitsa muziki wana na makambo ndenge nini est-ce que bino ba jeune bozo ya est-ce que bino bokolandaka buzo ba bakuluto basala to bino fo boya na makambo musu ya sikala yango to lobela likambo ya chacho créer ba problème bino pe ba jeune tant bozo ya elongo ni bo memela biso omoni muziki ya lelo ba ba muziki ngana ko bateke na mema eloko boyo na ko lobango te parce que nyoso da se salami déjà ngata msuna ko yala msusu na texte asika malobo na mtomso eloba mina kata bolingo tinga na obimisa yango enoke na ba ke na oyana eloka oyana ni obakisa ni 7e guitare oyeza na combien de fil na loba ah non po nyoso na to sala si to sala ki en musique na sute beta mida biso to yaka na ba texte asika oyeka na texte mo asika obaloli ta msusu papa ah ochango na ekomi papa mo ya marque mo bo donc c'est ça donc na mananga ya sika te mais biso to landa lokolo so ba ya ba bebisa ki biso ba jena le to ko bebisa te biso photo da fort to ça appelle soudé union ezalaka makasi mingi esalaka bolingo donc faut to lingana to tomola musique na biso ya Congo ezonga ndenge ezalaki po musique ezalaka kokwea pona ba beze zanga tina o kuna tikali mutakala o kuna boya komi liboma o kuna koti prison lukuta o musique ezokufa tango ba étranger ba yoka biso mete ba mona biso ka oyo atika na o yekutu do makamine boye ba kosa ne makampo ka ke sala ba succès pa na mboka na Machuda, nini esalaka que entre vous les artistes congolais boyoka na rati parce que entre bino na bino elo ni esala po boyoka na ki mutema mabe donc soki mutabimisa eloko ne sale succès ya yo na bimite mais au moins le roi donc wa yo pesi bimi da boko moko kana non et époque n'époque ki mutema mabe zane na biso ba congolais yango wana tozana ki mutema yango na remercier na biso Félix Wazeko ba mutema mabe na biso zana chassis poto lingani te mutema mabe za makasi na moko Congo preuve ne mona ke mutazui voyage tapsa voyage na ba mission na ye mais boke pena na ministère akitire art boke bimisa pena ki bomoni ye azana mikanda complète oya komi ba artiste na ye omoni ye ndenga zana akotse bangulu bokela bangulu moko boye bino boya koya bangambu olobela pona karma pa mais na ba biso to kutina to kutela makambo ngoti vina biso kutela makambo leka makutela makambo na ti tozomona ba héritier ba me misala poto me karma pa kendara ye moko ata ba toza clair Machuda o karma pa okene mboka songolo pakala oli azala tana chef du groupe azala tana chef d'orchestre azala ye moko c'est que yango mte comme na rabino yango soulever point on na lobe loko pona nini poto mona ki yango tongo ke Côte d'Ivoire wat biso tongo ke Côte d'Ivoire na dévoiler na sekango makambo so se bonga menda kitoko mais suite kare nega mutema mabe oyo kaka bato bozaka ba sola na vie na bino bien mais na kuzu nango bake kuna bake makambo ya salite o kufika ta sala yango te mais via za complet na mikanda na ya orchestre na ba musique ate akoka complet yo ko compensation kama pa ko ngote bango mo ba ivoire ba bengi ba bike foazala bino bokatele contrat pa ministre ke akokenda ngote akoka ngote elo ni bobeti kuna ya sika banani basala kilo wana place ya karma pa vala kende Côte d'Ivoire nani akendaki na place ya karma pa zala clair Machuda ala beta lisolo oyo ko tuta c'est que ye pona bika ba répondre nani répondre yango awa na kotanga komona ete mais ba ko répondre ngo kana émission oyo amukolo to mwa aza mukolo akoza mwa mpo mwa ko sala makambo ate devant vie na ye karma aza mukolo baza ba mikolo po bazaki ebele biso tema via de ngolo bate biso ba petine photo na hotel na makambo parce que génération na somme mtiko kufa po vie ça sali ba époque na ye alali si ba kaono ba je m'appelle toi ba tande la mo ba riposte ba ni donc biso ce photo telema biso photo lobela siko servir na biso to bunda bitumbo yema obunda ngote photo biso ba petit to kota bitumba oyo mais Machuda to za pe clair na bandela toujours ko yebisa oli solo pe na lubisa ko med fois ce total est pas karma pas ezana mission moko te ya karma pa bima makasi nde tomona na ba maison mère ba héritier ba déplique ba café room ba nan et pas karma pa bukile yebi ka karma pa eyebi Machuda te eyebi biga pika sauter eyeba ka karma pa eloni esala ka na orchestre karma pa ka karma pa yemoka yeba na nan wana ko mokota makambo bo eta msusu wana yo moko siko mtolobi yango ngana zuluba una zo mona na kati ya mboka ope obiso nyonso pe tomonaka totambola na oti zwanga ta lelo zwanga ta mweka lelo no zamba zwanga ta mwana ngati memanga ba commune nyonso omonaka yo moko
baémission ebele babima lelo oyo babimi lelo wana bamviaki nga naloba likambo bamviaki ngai iti bamviaki ngai iti bamise lelo babima lelo a babima ebele ebele bamviaki ngai iti okomsaka ti nalingi nayeba kaka pourquoi kaka karma pa livre azoyebana te tolongola nao na république démocratique du congo totia kaka monde entier bato bayebi kaka kombo ya karma pa comment bamachuda babiga bayebani te entata machuda ata misere kala oyo bato bayebi ntango tu bahéritier bayeba nsima na bino mais tozomona na bamaison mare tozomona na babcbg tozomona na banina ni na emene ya bamisia bazali tomona babobi Ronaldinho mais awe pa ya karma pa toyebaka karma pa ezalaka nini secret nango ezalaka nini bon secret nango kutu eza komaka basecrétaire yamaka masecrétaire donc ngai na koloba ke eza baplace mosusu nga mpe bayebi nga wana mpe kuna bayebi ete to comprendre donc eza nango eza temps na temps na biso eza temps na temps nga na temps na nga nasalaki makambo na nga wana baotangeli ngai bazalaki mpe te baotala ngai na répétition baoya pena na ndenge système ya kingembo baotala ngai ntango tala ngai eleki bamoniki tala ngai eleki bon bango mpe basala makambo na bango basala makambo na bango eza makambo ya nzambe te escalier ti tomata ti yaka kama mpa te mutu ayebani ngai yo koluka ngai ti nde mpe bamisu bakoluka ngai mpe kaka donc eza kaka bongo eza kaka kama mpa ye moko te ka ayebani so nini orchestre ne bayebi ke Lif Machuda moyo existaka ana kati ya rive droite grand chanteur ya kosakana te ya Congo. Est-ce qu'un jour pour penser à un moment donné au ça la plus carrière selon la yomo penda que au yepsi penda karma pa na sali penda moi lettre d'émission la ligne ça la plus carrière selon la ngoleka au ça la rap mais la karma na moni mutu ata na moni ngata ba artiste mo balobi yango te ba sali yango bongo nga pe na ko sala yango bongo te parce que moni lelo mokilo eza mystique mokilo ya mystique adida yo ko senga ngo lelo kepe kuna échouer au ça no ça retour. Mais ce sont déjà ba oh yo kutana siko so ba lendeli 12 koti olo bana bango nini yo so kendaki déjà kende kaka donc nga na senga nzambe kaka ke tana nga so ekoki ebetaka ngonga mais na yebi ke c'est le moment ba redécouvrir nga na disque oto osala oh to ba redécouvrir ngo nde ba comprendre pena ke niveau na okena bango siko toro ba osepela ba pesa nga pena temps ba pesa nga temps eza na ngo ya mingi te ba pesa nga temps bazwana eloko mona c'est bango proposer so bazuka proposer wana ba comprendre siko place na okena bango to kana histoire miselula ka moteme mona ka mona ko elobi natambola na mokili na moni na makambo dirto ka bangu bolingo yo bakoma na bible yango te tosalaka miso etalaka nyonso ya mokili moteme pona keloko ya kitoko monoka bimisi ba parole oh ya bolingo mon amour nalingi yo I love you oh moi je t'aime wa be banelika ya ngwana bazana ngwana na okena ngo mingi te po ba yibango ya somo Machuda nazaka na moi rubrique nanga moko boizala na émission oyo etant que Machuda longola ba vieux ba musicien au bona bango série moko tangela nga 5 personnes oyo moko tala benake soki Machuda zo yemba abanga intel na série na kobanga oloba makasi mingi kobanga na obanga nde ni biso na mingo na kobanga te mena ko sepela to yemba na bango soki tokutani Feregola Fali Pupa na susu nani vena ngai Serge Mabiala Lacoste pe susu na yozwa na shaingenge do bano nyoso ba bimla sima na bino donc atamoko za te bana fo baye ko na susu fo baye ko na ba kombe ya place biso au comité bongo héritier pas oya te na comité ba niveau musu eza pe na comité ba niveau ya li adida ba niveau peneza li ke ya niveau oyo so komi yango tam so kokate ko yema na ba versa mangwana ya GT ko yema na ba versa mangwana ya eza GT ngai ngata obeta bloko na menga no sala ngata mo eloko mo ya ba sama ngwande sala mo bien
eloko asama ngwana mokolo nakokufa nkake ekobeta ditatima olobelaka bato maloba na ngai ya suka moto na nga bokamata basala monima soki mopaya ayeba alobela ye nsango e bambanda bakosepela basinga na tiki bafami e bakosepela biloko nga na tiki binemi lofundu ebembe ya soso matanga te ngalanga nzembo nalanga makambo mabelero nga na lela he omwa niveau bachan. Merci Machulia, merci Machulia. Tu reviens vers la fin. Tu as besoin molo molo. Tu as clôturé na bino, tu clôturé na biso pardon. Balobi bo s'abonner toujours na Congo Winner Télévision. Donc boyoki Machulia ndenga lobi abimisi pena ba vérité. Machulia toujours qui est vers la fin. Tu as ba programme ya groupe Peso Tambola comment bozana ba concert, to bozara na studio. To peut-être ba misu ba komo lo ba kia ba Machulia car ma pas comme na e musicien o azala mingi ba karaoké. Aza sous la terre car m'a pas comme une émission karaoké donc biloko bon temps oyo ke sani lobela biso répondre biso pesa programme à groupe ça la bien vraiment moni karaoké wala ba karaoké wana en tout cas nakamwaka donc obeta nzemba ya OK jazz ya karaoké ezaka ba experience ndenge makambo ezalaka ndenge ezalaka bon bakulutu bakoti to se pesa wana eloko mwa OK jazz to beti yango to se pesa eloko mwa ya fiesta to beti yango ya karaoké te. Les Kangapa Zali est à Kozala toujours. Tous dans le studio, tous dans le cheval studio, bandoule, bakermes, ces alliés déjà tout benga. Tout bêta donc bakermes. Donc, tu dis que semaine où tu as sous une zamba lingi, tu bêta na invest. La kermes c'est zawana côté RTNC, tu bêta wana. Soit tu l'ongwe wana tam sous dans l'alliance franco-congolaise, tu bêta wana après sous. Donc, bandoule les ébélés. Mais tu as toujours dans le studio. Les Kangapa Zali dans le studio nabiso. Tu as aussi sa générique, nasi. Mercredi aussi sa générique wana parce que eza générique mode on a habité ba babina na bango lelo moka ya 4 minutes ka bo mais luketu ndemte lo ba jour générique na biso za donc ya somo ba animateur pe ya sika ba bwaki wana donc ya kosaka na kutu te donc kama pas kuti mambo générique tozala na biso déjà tozala na générique déjà pas to beta do ba générique danger ah mais tema boye biso ba ta rumba bolanda biso kana rumba pour bebi ke rumba ne parfum te zo loba. Nga na yera répéter na mona ata danseuse moko te ba générique bo beta kate jour na nde ya suka na yaki na moi pena bo beti générique te ba ezali ba générique ali générique mena ezali to beti mena générique soit 4 minutes ba yoka ngo ba danseuse pe bazali ba danseuse ba na répondre na bango o le kama pesa ki bango ba na répondre to répondre makambo ba concert bango pe to bazo ya tuko mikolo do soko ye na repa vendredi tam so kutana ba danseuse po to nga to sa eloko moko bo donc na générique to bimisa o donc na esalamate chorégraphie aux alawana même Nebo Bagé Jackson tant que le KP. Makambo yango to boya. Bino bo beta générique olo bakia no esala mate. Makambo yango créer le Koffi Olomide na tchatcho ma problème. Ni bo beta na générique no beta mate ezala te na Congo. Le système générique na biso mo ba yoka ngo ta ba comprendre ngo ba mo ba ah. Bato ba ke ba mo na ngo te jour ngo. Ba mo na système générique to yela ba ngo te. Ba mo na mo ba ke bato ba musique. Do parler na ba ke bozala calme. Bozala na mino calme bozala pio. Banzemba danger za ko ya ba love za yo ba sénérité za wana donc ya kusakana te ba proposer peza wana donc boko savourer ba musique à danger boko sepela donc tous en abiso on ça dit aza posa ya Lif Machuda azongaka na plus 243 81 33 98 885 donc 81 33 98 885 donc plus 243 ya Willy Moucheni 81 33 98 885 on a numéro na nga moko ozwa ngai moko donc na pesi na mbote na vie na nga Freddy Volo JR Vision na obosa na wote na bosa ni honorable na biso moko za na Luala ba wana na Kolwezi na biso ya Dida donc bana Kolwezi na Luala ba nyonso na maboko na ye toujours spiritu kaka nenga zoloba Arnold Kubuyu na pesi honorable na biso donc Kunchi Chomba Kanawa donc mbote place azali Kunchi Chomba Kanawa wana honorable na biso pena ya Kolwezi na Luala ba wana donc biso nyonso sima na ye kaka na pesi pe honorable na biso ya mama Chango na biso azali ya mama Mutinga donc azosala makamoko incroyable donc mama longoni ezala pa na yo quoi toyebi ke turo pesu to asu sima na yo na pesi mbote na Mengi Masamba Willy Sungu Maele Dina Cheche venanga po Bikala
Ben Willy le Gabonais na pesi mbote, Moro Basende mbote na place Ozali et puis Bénédicte Kitangwa donc na pesi mbote, mwana mwasi moko na maman solo na ye, aza propre, aza kitoko solaka bien, maman sociale, ba mbote place Ozali donc Pascal Serge Amisi et puis na pesi mbote place Ozali et puis na moko Adida donc Lumumba héros de l'ombre na biso pe na pesi mbote malgré tout comme na yo kaka baboya kopesa ngango Albi Bayumu, donc Bayunga mbote place Ozali, héros de l'ombre toujours. Et puis na massa nanga tout orchestre. Ba continanga Patrick Science, Biga Picasso, ba mbote place Ozali bino tout wana bozana Pakebo, Riquette Basse, we biga neza la rara, solide toujours. Ba bito lenda. Na poste kuna na orchestre. Kuna tena na poste. Kuna na poste. Yo côté de bossa biga. Na poste nga poste na poste na ngona nutepo, ngane gisalo nanu. Na poste. Donc on a un superviseur. Donc oh non ça doit y avoir donc qui ancienneté na ngane mtelo baresika na dida. Nani kama Paul kwa président. Bon nzambe pa kosala ndeko lobi ndinga ba yoka ngoko. Roi de la rumba basengi kena za atam sous vice-président. Ah basenga na za ata vice-président po ba réclamer trop même les amis de Lif Mathieu de ba réclamer que Lif comme ata vice-président pour ezala bien. Négadi dans lobby quoi. Donc on a pesé tout à mbote trop venangai et puis le boss Léonard Makanda. Yemta simbi awa na kati ya village Makeba, boss de boss Léonard Makanga. Donc on a boss de boss ya sanate. Na moi sina Clarisse Makeba do ba mbote na place azali. Donc staff nous sommes au village Makeba za bango. Donc place aux allés donc na sepela trop nena monio. Mbote trop vraiment na ba banso balinga Lif Machuda. Donc Simon Mandela le Sa Majesté le roi de Bruxelles on nous a proposé. Donc on a payé bambote place Azali donc venanga na ozela kaka quoi. Nana na minga oloba te petit nanga Arnold Kubuyoyu. Yebisa honorable Kunchi Chomba qui tozali to yana lwala ba na to sepesa ba na lwala ba ça la plaisir à toi quoi. Merci Machuda, j'espère que tu as na sukande na ebsa rabino yolo lendo ngalo fundu ngalo lendo zoyeba na tenani aleki. Donc yo moko yeba soki muto aleki. Là je salue balobi Maman Pépé de Paris donc ba gros bisous na partout Ozali Maman Nzamba Bumba yo pourquoi pas balobi yemoko moi ça mwindo aleki ngolo na mwindo balobi Saraka Bunj. Imagine toi moi ça aleki ngolo na mwindo yeba ke likolo na ngo yeba eloka ko bakisa. Adida Lumumba lobi kaka merci na bino. Bon, continuez toujours à s'abonner massivement. Na chaîne Bino Bolingaka Mingi Balobi Congo Winner Télévision. On est là pour vous. Continuez toujours à travailler toujours dans Congo Winner. Ce qui est bon, c'est que la raté. La raté, la niveau moroté, toujours Balobi Sarah Kabunj, Licolo, pourquoi pas Balobi Fabrice Kabunj. Donc, Bino Nyoso Bambote na Bino, pourquoi pas mes enfants que j'aime beaucoup Balobi. Famille Mbala Nyoso, Kennedy, Bino tout, Renedi, Bambote na Bino partout vous allez. Sans oublier Balobi Eloli Katendezi, pourquoi pas Balobi Nyota. Sandra Nyota, donc Bambote Nabino, pourquoi pas mon pasteur que j'aime beaucoup, Balobi, révérend Servil Kajango, papa, je te salue Nzamba Bombayo parce que Nano Silisi, mission Zambie, atteindre au sala la 4 na mokilo, parce qu'il faut aucun de récupérer ba ami abatunya so ekangama, naza rondi maete yoko sala yango. Tika Nzamba Bomba biso, soki azongite, ngana bino to kutani, bokoleko ya, soki bo sepela ba image bo pesa, merci mingina, Balobi. Albi Bayunga yende mtasali ba image kitoko boy ngana bino tokutani prochain numéro. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.